Mbote na bino balandi batali o balandaka émission ya maman Henriette Kilumbu Shembo TV na pese bino mbote na ba abonné na nga nyonso o pena na kotite akota komi abonné et pas Henriette Kilumbu Shembo TV masolo eza chitoko kolamba histoire vraie mate ya pété. Donc to sangisaka baya mwasi baya mobali yebisa papa yebisa koko yebisa ya mwasi ya mobali kota komi abonné et pas Henriette Kilumbu Shembo TV masolo eza kitoko bandeko balandi na yeka pona lite ya pété to lambi pe mingi o azana besoin kuma na lambi biloko moderne na modèle misus pena na lamba timi na lamba mingi soko lingo kendo kota otala kolamba na ngai ndenge na sangisaka tomate matungulu ndenge na bwakaka mwa kibe mwa mungwa koma kaka kota na YouTube na Henriette Kilumbu Shembo TV okokuta masolo akolamba lelo nene ilite ya pete ba ya mwasi mikoto koma kotaka mate ya pete mwa inspiration soke na kimisaka mbangu na sale lango pona bungisa te bandeko lelo nazolobela na eko finga te na eko sa polémique te mais ande lite ya peti lelo na eko sala moi conseil ya ba église na eko juger te ba bine juger point les ande lite ya peti boyebi situation ni ezoleka na monde entier pona maladie ekoti bandeko jamais dans ma vie na yoka penza na monde bakoma kokanga ba église bakoma kokanga misala bat bakosambela ndeni so bakanga église bat bakokende misala te bat bakolia ndeni so bakie misala te bat bakangi ba classe ba université ba classe abana bat bakotanga bakozwa mayele ndenge ni po bakoma bato aminene so bakangi ba classe po mona l'air est grave et le babo ketchwa yamba lobi l'air est grave ya solo l'air est grave et le bas Patrice Oyemba ka frère Patrice alobi mokolo ayemba bokota na YouTube bo taper mokolo ya suka nzembo ayembe kokana makambo tozo likela mikolo ya passe na tango bandeko dimanche zakaba bakina kosanga na église pona kokumisa kolo ko adorer Yahweh ata bakie église ba fona ka pena ndako pe ba fona ka ndako ba zo adorer Seigneur lelo bakangi be église presque ba ville be bakangi be église balobi esika kosangana ka batu 50 100 ezo provoquer malade wana bakangi yango batu musubisika musu na ba robe bakangi ba classe abana biso décision na ezo ya malembe mais na bakangi te mais ba ville musu na biso Australie basi bakangi ba classe be église batu ko kende te wenze et comme bokene na wenze bokomi ko wela papier hygiénique bat bazo bunda bileyo comme otala boy na ba ligne ozomona penza loso ezate mkosunga mona kenda kotala loso na bi yango loso ngo utaka pe na Chine na comprendre que makambu bien te ndeni boy loso ezomona na te mafuta kolambela ko mafuta ke bana ba $20 mapa ozokeno osoko bimina obimine te aussi si classe notre si musala obioko bataba 15 ans que otala mapa talo osoko kuta vide 7h du matin ozokuta mulongo ya batu libosa shop basuma biloko yo mutoko ya 10h 11h kozwelo côté bota mokindenge ezokende ba pasteur dimanche bakangi église okofana ndako te po sambela kaka yo na libota nao tang makambo wana ezalaki te l'église bozalaki batu mingi bandi bazalaki mingi na tango oyo pa pasteur ma pasteur maman prophétesse papa prophète soko zalaka na Facebook na yo salate makasi ba ami nyonso ba ndimino nyonso église bazala ba ami na yo soko fongana na chaîne ya YouTube te ndenge na mona ka ba pasteur musu basalaka prière na ligne fongola YouTube na yo soko bibine ba fongola kate ozana bana ozana baninga na tango ezatanga ko fongola YouTube na yo bandimi na yo église ba mi abonné po te tango kokota na ligne po sala o prêcher o pesa mateya po consoler bango nyonso ba monaka
si naso ba ni connaît le côté à poto pour les ba crédit ba internet na Afrique na biso eza passe pasteur ozaka na Facebook mingi basala na ba YouTube te mais mingi basala na ba YouTube Facebook na yo soko mesala ko sala live tene tango moment ko kota na live pour ko soutenir bandimi ko consoler bango na momo yo na période yo yo zaka pasteur mama prophétesse mama nani mama diagrème évangéliste ozaka na Facebook jamais tout monde na live si ko kota masolo ngo ndenge nini papa bomi forcer tozaka na Facebook toza na bao ba lambaka balakisaka misana bango kolamba na Facebook toza na bayembi balakisaka koyemba na bango na Facebook toza na bato ba news ya ba polémique balakisaka ki polémique na bango na Facebook toza na ba saper balakisaka ki saper na bango na Facebook toza na bato basaka ba émission ba politique ya mboka balakisaka mutu nyonso alakisaka eloko aza spécialisé na ye na Facebook sikoyo yo musala na yo nzamba pesa na mokyo lakisaka ngo wapi na ngongo yo na tango yo nazo obligé bino te zande lité ya pété soki na lobi mabe bolimbisa ngai bobenga mama Ariette mo ndengo lobaki eza mabe na lobi na ka oyo l'église eza te bandimba ko fanda kana ndaku te ba mso basaka tanso église na semaine jeudi tanso basali vendredi na dimanche ba nyuso basanganaka mais na tango na moment oyo pa pasteur ozaka na Facebook osalaka ni na Facebook soki o mesala ko sala live te o kontra na Facebook te ka pasteur ofandi boy mingi na mona ka pasteur ebele nzamba pambola bino bokotaka pona ko te ya batu ozumba bazotia matea na bango tanso bazosala ba l'église na matea bandimile bazomona na tango pa pasteur sala te makasi luka bandimi na yo nyonso pesa bango soko ozaka na Facebook te fongola ndele moment important sa Facebook yango yo yeso bango ke ngai mama Henriette Kilumbu Shembo TV mama prophétesse na fongoli Facebook na ngai na kombo ya Henriette Kilumbu Shembo TV publier pesa bandimi nyonso église pour na pesa na exemple na kombo na ngai ngite kozwa ba komba batu ke boye ezaka mindondo so ata mokito zaka na makanisi mususu ngai pasteur Jean ngai pasteur honorable ngai pasteur Pierre ngai pasteur pa Koko bandimi bozwa Facebook na ngai yango wana tango bakozwa Facebook na yo dimanche boye to jeudi beba kibosaka prière bakokota yo mbala moko tango koti bango baza na ligne bazola na mateko consoler bango tango ndi tango consoler bandimi po église ezate mutu na souci église ne bakina katako yoka mwa liloba musu église ndeki na ko changer ye mais église ndeki changer kabiso malgré ba bité église ezane motema ezate ndaku na biso awa église mais ba bâtiment di bande ezali basalela église wa kumisa nzambe bato ba mesanaka ezalaka toza ba église ebele par église de réveil église catholique ba musulman toza la sikolo ko ba musulman bazalaka 12 ba bakangana bango mabondeli bako kende na église na bango te mais basambelaka partout ngona ko sambela yokoka soka za na hôpital soka za na musala soka za na break na pause na musala yefa que les prières c'est pas triste tout ça les lango pasteur pesa ndimi na yo komo na Facebook ba mi abonné soko za kana YouTube te kota na YouTube fongolisa YouTube na yo ba kota ba mi abonné tanka ko kota ba bi ke dimanche toza kana église soki biso toza na Australie soki bandaka 9h heure to bi ke pasteur na biso azata attention ko za na ndaku so po bakangi ba église tango yo kokota moko na YouTube otie émission bango nyonso bazala bazostala tanga ko bondela bozo bondela bino nyonso elongo nde inspiration mokela kinga pona matea ba église ya yo Facebook osalela kanango nini
Facebook bien sûr eza na misato kutana bandeko to soana baninga to eba évolution yango pe Facebook yango batu musu basela yango na misala mabe bino mo bebe misala mabe mais yango miso osela misala malamu yango yo sa biso na ko ba information mboka lelo Italie balobi boy lelo Chine bakufi boy lelo Belgique bakangi boy France balobi boy et malade na Congo comme boy Facebook on a ba information de sa biso ya yo Facebook osela kango na likambo nini pot jamais to mono na live pa pasteur nyonso mokili yo bazomona ngai o kolinga kolanda litema ma arrête kilumbu Shembo TV alanda nde idenga na moni wana fongole soko saka na Facebook depuis kala pesa bandimi ba joyeux friend ba sengo demande tant yo komanda ko pression soko tama boko na live to sali vidéo live kutu nde bien po bandimi baza mamoko direct boza example mamoko bozo kenenzela moko soko saka na YouTube te fongoli sa YouTube bandi nyonso bako ba ke jeudi papa tanga kokota dadi babiso benga ba pasteur ba dadi akokota to mami akokota na ligne erreur ko prêcher bango moko bala moko se signaler bango tant ozo prier ozo prêcher ozo consoler bango pour la maladie yé pour la makambo mususu bino so bozala ensemble moi batu bakosaka même moi courage nde idée wana facilité à péter bande ko bokota kota bo mi abonné za polémique te ezan de lité à péter la kinga inspiration ya yo Facebook ko la kani pa pasteur ya yo Facebook ko la kani ma prophétesse ya yo Facebook ko la kani papa évangéliste nde c'est le moment yango yo po soki yo saleli yango te batu ko sala mois ba yo kamate a pasteur na bango te siko tanga makambo ko bonga na mboka oke sukulu ka bandimi wana tango wana bandimi suba ko kima yo balobi tozaki na pasiawa tomona ki consolation ba consoler bisote tomona ki lité à mon côté mais soko sali ndengo ko garder ba brebis na yo oko garder batu bandimi na yo bako bunga te pa pasteur sala ndenge wana fongoli sa YouTube na yo dimanche baby que 9h c'est 9h dès la mona que église soit voici l'homme et a check la ligne ba pasteur ba check la ligne ba to ba ke héros yo pasteur na so kota la ligne héros yo boy ceux qui dans ma bonne deli ba so kota ma bonne deli ba la moko ensemble pasteur to fongola mayele pona awa na poto bakangi ba classe mais bakangi misala ba to wana kotanga classe à partir online na ligne tala classe l'équipe somaye les bato amsaba l'équipe somaye siko yo église nzambi bate yango te et kana ka ba porte ni bakangi ba porte ba bloquer ngona katena non pesa bandimi ba mi abonné fongola papa tango ko fongo bandimi no nyoso ba ko mi abonné era église ba ko zala pesa bango Facebook na yo taba ko tindika Facebook maboko ba komona taba moniteur vidéo la sima que pasteur akotaka te aki maboko baza ensemble oko consoler bango soko sali yango te oko bungisa bandimi potanga ko ba kitoko ke luka bango wala soko luki o sali yango te o luki bango e comme isu soko luka pona na moni mwasi moko lepte soki na Cameroun na moni vidéo moko alobi ba pasteur ngonga yango yo bosaba miracle bo salaka ba miracle bo sala kandengonga yango tolingi komona eza sutanga ko senga dimité mabonza te tanga miracle nde yango yo tanga ko consoler bandimi nde yango yo o basanga miracle ba bimisi batu bakabu biloko na mabumu ba sekuisi batu o azaki komona moni tengonga yango yo bosangana tolela nzambe tobungisa ba brebis na biso te tobungisa bandimi na biso te c'est ça le moment bo polémique te bo finganga te conscience na pesi mingi surtout bato baza na ba poto kotoyo po na poto koto ndi bakangi biloko nyonso presque na Congo pe bazokanga noki bazokanga ba wenze banini na Congo te ka na Afrique mobimba eko salema mais bango baza na ba crédit te bazana banini te ba internet te droit msuto zakana ngwa watango ko salela po sala live to sala ofongo la YouTube na yo me bazaka na ba téléphone
Yo papa pasteur ozala na église maman prophétesse. Tindaka ba message à consolation. Attends na Congo okoza na crité bien, otindi consolation. Et ko pesa ba courage, et ko pesa biso makasi. Ata tang makambo nzamba azali akokosala, et ko zakaka boyete ko changer. Mutuna mutu tango ko changer akozonga l'église ne. Mais soki yo luka ki ba brebite, obosala ki ba obosala ki bana na nzambe, obosala ki ba bandimi na yo, bango pe ba ko bosana tang makambo yokuma malamu. Tozaka na bolingo intérêt te bolingo mbongo te. Na tango zatanga ba dimité zatanga ko pesa mbongo te zatanga yosko pasteur. Salela musala na otomo na makasi ya pasteur. Sela musala na otomo na ndenge pasteur alingi bandimi na ye. Lite ya pété. Wa koyoka yoka. Wa ko finga nga etali eza inspiration la kinga. Soki na tika kyango bolinga ko kima ngai. Na pesi lite ya pa pasteur Luka ba brebi. Fongo la chaîne YouTube na yo. Bandimi na église bango so basala abonné fongo la Facebook na yo to Facebook no sala la kapesa bandimi no so église tango ozo sala église ndengo mesana tous les jours bakozala bien consolé ba classe yango ba soto kuboko tanga na online eloko nya makasi yo po fongo la YouTube na yo na Facebook na yo banda ko prêcher online mbote mingi na bande konanga na zala mingi ta koloba toza toujours ensemble tobo sana nzambe te tobo sana liloba nzambe te to mi consoler entre biso moninga soki bozaka église moko bozaka ba camarade bo ba kandenga rotina ba message ya ko mi consolaka ya ko teyanaka ba pasteur bobo sana pe bandimi na bino te na ba brebi na biso bino po bobungisa bana nzambe te nasa mingi takolo baboko takota bomi abonné par Arrête Kilumbu Shembo TV masolo eza wo masolo eza wa bandimi pe na tango oyo soko moni eti dimanche lelo so passer la bino na fongoli YouTube te ou Facebook te kotaka ta na YouTube ya batu mususu bota ba prédication batu mususu ba prêchaka neti lelo ozotamba moko en direct kukumisa nzambe nyonso ko adorer nzambe nyonso eza wa bino mama Arrête Kilumbu Shembo TV atelemi awa bokoto bomi abonné par Arrête Kilumbu Shembo TV masolo eza wa masolo eza wa oazana matoya koyoka ayoka oyo eza kaka lite ya pete soki nalobi mabe bolimbisanga naza wa bino ndeko soki nalobi malamu bobetelanga maboko bosambelela biso mpe ba inspiration eya mingi nzambe apambola bino pas de distraction abénir bino na kombo na Yesu Kristu amen zwa lokumu zwa mapamboli oza nzambe kotikala nzambe